chaîne YouTube. Des battes à London, c'est original. Procès de prix noyau d'original. Meilleure chaîne et puis original. Meilleure chaîne en air de Congo. Boss de prix noyau d'original. Allo, 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 allo. Construire sur les sables et des châteaux sans espoir. Tomatici Toto, obligé ça quitte ça dans coco. Le soleil viendra, le soleil viendra. Atamoli le umeli, sukota mwetani, de bazalo noti toujours original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Bazalo noti original. atomoni ya Nicole azobalusa makayabo parce que système alambeli bato ebeli baye bango te. S'abonner à la chaîne na biso oyo Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Chaki mungu ananga po ezana ayi muscade so ngo tutango esenga kocha mungu nchimo mungu ko tuta mabiemba na moko nateka mungu atano chango koti maman épice na biloko na oleke na chaka so mungu na bato balia na bango mungu ata tutinika ayi ne bongo na muscade tutinika ayi ne bien et qu'on va te qui sort ne ba peki so mungwa tant bozo tia lisusu ba biloko wana mambo wana oya boyi oya ba sori ba komoni na mwana kotanga komo ezate ya ma pena mutu aliaka mungwa te achaka ba biloko ba épice wana mutu aliaka mungwa te akotia ba épice wana te faut achaka ka ail muscade ndembi litongo tanga tiango na biloko na ye tango olamba bepiso ekoti ata mungu eza te ezalaka kitoko ndo tie mungu abeza po bepiso ekota mungu abien te na tiango kapo enika mesika moko etuti elembisa pango tango na kotia na ngango loka tobani mpe reta tango na kotiango na tie mpe mungu mingi te parce que toningi su mungu te ti ala longue tolia su mungu te attention. Mais bébé, je me mets à mon à travers mon mon sucre. Vraiment.
kosera yango te.
wana tomoni ya Nicole azobalusa makayabu parce que système alambeli batebelebi bayeba yango te il y a des gens bazalaka kaka likayabu akalingi likayabu asali boye mais ye akalingi likayabu ta sali nde sauce likayabu atie mai a expliquer biso non ye mon et puis ko balola on na comprendre ya Nicole pourquoi est-ce que zo balola likayabu boye bon makayabu na kalingi te nasalika sauce nanga ebeli ebeli vraiment yo momoni couleur la sauce salami c'est que sauce ebeli voilà allez toi nous sauce nanga na sopi na makayabu na zui moi mai muke na tie siko olena balola ngo na lutu na balola ngo na lutu te parce que ya makayabu na kalingi te OK so na baloli ngo ko panzana yango mono sala ngo ka boye OK moni no sala ngo so la makayabu so siko yo e panzana OK e panzana moi pipi na nga boake ya mobesu na ya moi rose mukie est-ce que panzana ale to na tongo na moto na tema mingi te po makayabu to lia na soto ko balu bola ngo bo to lieza déjà ko bela na tema mingi te tongo vendre to keta moi 5 minutes moi ba goût oyo sauce wane kota na kati après na kitisi nanga après kiti mais ya Nicole lo kamusi biso to bandi olamba na moi mais molili yango pe koti elo ni seke to umela bo bon elo que sali to umela parce que to bandi retard donc na bossa na kipeke le loza donc na yeba ki samedi mais na bossa na ki salon ezaka samedi donc so salon eza samedi en réalité pour osoma biloko bien il faut osoma biloko obanda ko kende o kota zandu ba 10h 10h 10h30 11h ozolanda excusez voilà là Tokoki Kolobaboye. Allô? Chers internautes, excusez parce que notre invité Yambi appelle Toso la maman Kenabino. Tobanagi na moi, to comme na butu parce que le Zara salon a déjà expliqué. To moni comment oyo elubu na bichezo le cas vraiment impeccable na ndenga mukete. Je crois bien que na kolia ngobe na monoko ozala vraiment na ba goût esengeli. Tout le monde est d'accord par rapport à Elambeli Oyo, Maman Nicole et Bakata, Bacouleur, Alambeli Bisso. Je sais qu'il peut me dire Nicole si tu continues l'explication par là. To Yakiwe Po Asala qui appelle. To Sukaki par rapport à Salongo. Le samedi, Salongo. Bon, le samedi, Ezaka Salongo. Bato po babando tanda. Tant basali salongo babandi kotanda ba 10h na ndambo 10h30 11h onde tokoko kende zandu to tokoma na zandu na biso tokosoma biloko ka boite photo pona eloko ya malamu ne eloko ya mabete me eloko ya malamu parce que na kata zandu eyana mutu mususu alingaka na ye quantité et na mutu mususu alingaka qualité voilà on se comprend donc nengezaka na bon soki makoki ezali nakolingana nga qualité so makoki nde eza te nakona bunda na kaka po bana balia po ezalaka bongo na biso bamama meme nga moko mpe ekomelanga mpe na vie natalika bonga oyo ya mike oyo so natali ya mike oyo so nazwi ya mike oyo bana baza combien bana balingaka bango mobimba nazwa mais pour makoki ezalaki te ntango makoki emonani ke koosoma ya mwa monene ya mwa monene moto akolia ye moko ezalaka bongo donc par rapport à makoki donc ntango tobandi kopona toponi oyo ntango po tokoma na si tolandai na bino naye kokuta bino awa 12h vraiment 12h wana tokoti na masolo ntango toboye tobandi mama kofilme te tobandi na kosolola kala eleki na nga mwana nga kala José Kipemba kala boyo kenda wapi ata komona yaya te donc tobandi tokoti na ba divers allez tobandi kolamba 14h on comprend ça c'est bien yango na lobi ke repese belo zapeli bobo mo ozo sa nyonso yo moko marqué baninga banosunga nga basi bakeke pour mezate moi sika azala bongo donc nazobundana yango wana yango nazalaki na posa na lamba makayabu nanga ya supu pepe supu
na cuisse na nga na kalingi na sali sauce ya poivron na matungulu. Allez, tolami na fufu. Na fufu. Pas kolia kwanga ye mokome. Ngambu makinya. Mais mutunyo surtout ani na posa ya kolia. Nani fufu. OK. C'est bon? Qui commence bien, finit toujours bien. Chers téléspectateurs, chers internautes, on est déjà presque à la fin parce qu'on avait commencé avec Yannick Bakata, na début à Elubu Nabiso. Elle a préparé, elle a beaucoup souffert pour qu'elle réalise qu'aussi ça vraiment Elubu Oyo. Enfin, Ninyangwe si l'a raté. Bilé et Béli, la table est maintenant prête. On est ici avec Yannick Bakata. Moi, commentaire bouquet par rapport à la souffrance. Bon, moi, sur mon akola, mais sa souffrance, moi, sur akokamisa la tête. Voilà. Pour ndenge ba parents ba la kisabiso, moi, si soit azolamba. Ouais. Azaka posé pour biloko nebela. Ngana lamba na air. Naibaki air to bandi 14h, naibiki to kena aussi lisa à partir de 17h. 18h. Tu sais, c'est 18h. Tu sais, c'est 18h, 18h30. Parce que talaka kolamba ndenge zalaka osala bozong saboy. Kolamba sans caméra. Si. Nengala comme ROT. OK. Mais ce que on a lambi lubu nangala caméra. Donc détail nyo surtout donc yango ils ont kabiso vraiment yango moninga nga vraiment beaucoup plus kolamba nanga penza be lubu te. Et lubu tango nanzimi et lubu seke osolo libien. Ce qui osolo libien te zakapasi. Vraiment. Pour na sala et lubu parce que tala temps ezwinga. 18 ans ma journée koufi. Ça c'est bien. Mais sinon malgré souffrance, malgré Mikakatano, Tokomika Nasuka. Oui. Tu assures quoi? Tu assures quoi? Nabiso ba etolia bilei o toko sepela. Toko nyonga par rapport à l'ambile. Te bogonyonga te mutaza si ma caméra José Kipemba ayebi loboka mama na ye. Mais attends mutayebi loboko te façon l'ambile yango vraiment ça montre déjà que ils a bien. Merci. En tout cas n'allié non te mais la petite félicitations. Merci. Il y a des gars qui se là ba tout balandara yo ba tout ba soutenir Nicole Bakata. Et bah remerciement à bango pour que tant tu recotes à la table andes comme rambabi tumba kolia. Bon, na profité copier ça toujours base. Base ba couleur na pesi binombo tesika bozali. Base ba couleur nyonso. Bon moko kaka. Bon moko kaka. Ce qui problème ezali to solo là pour to bongisa. Pour biso toza ba mama. Ba mama baza bato moko ba bongisa kaka. Na sepelaka mingi. Na bino base ba couleur na ba conseil au bino bopesanga pour balanga chaque fois ce qui problème ezali to bongisa yango na ebisi bino ce qui problème ezali to bongisa bomoninga na mabe bobenginga te koto sala ki boete koto boete na ko ba ya solo ba na ko sala ni na ko changer. Merci beaucoup pour bozawana pour nos conseiller chaque jour. Donc, on a présenté mes condoléances Nangaï et pas à maman Florence Baz. Maman
courage kobongisa moto aza cher epa na yo ezalaka pasi me biso totikali toyeba komilengela zwa courage senga nzambe apeso kimia mpo kimia oyo nzambe aopeso yango te moto ya mokili aopesa yo zwa courage napesi lisusu mama présidente Gloria Mabidi napesi yo mbote soki ozali base mobimba Magi Moke papa Jean Olela napesi yo vraiment mbote soki ozali bosabone mpe na chaîne na biso oyo Demel TV original yango wana penza poni embouteillage sokomoni eloko tosala yo ya kaka bazwi yo nyonso mapala biloko yese leki moko malamu nalingaki mpe mingi donc asunganga mpe na tournage na nga donc azwaka ta na ye nabengi yaya na tournage soki eza 4 jours aza wana mpona olambelanga aza somo mistri mobala obala ye aya akokumisa nzambe parce que aza vraiment aza baswahili ayebolama mosoko bato babelani loboko te yalikama loboko te loboko nde te titi olobi nini mpona Nicole Ebakata etanke ser na yo ndenge omoni ye asali mosani lelo olobi ndeni ye aza mama loboko oyo bayeba ye monde entier mama loboko aza mama moko malamu ser nabengaka ye dada na bango na baswahili dada tobengaka dada aza dada moko malamu antuka yebi kosolola mama ni mama mama di mama ne mama Olive mama waro motema aza mama moko motema de grande cœur aza motema munene ayebi kofana na bato ye ayambaka moto nyonso na aza moswahili na Kinshasa oyende alakisi ngai akotisi ngai mpona kama azozwa openda ser osola bien me ye muluba yo moswahili mais to bandeko te ebebakomaokinango na tribalisme nini yango mobutu aloba tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko toza biso nyonso bacongolais ezala nango mpona bongo te mama waro mama Olive abengaka biso akipaka motu nyonso ekolo boye mapala keba kobwaka supu mapala sisa biloko wana ozozwa te okosilisa lelo biloko mapala nde ezosala ngai wow nde bulu nde makambo fouattegi le repas est prêt. a feeling. Feeling. Eh, en tout cas. Biloko ekoli somba mama lokola moto auti prison asali 10 jours alia ate soir. Bango.
Voilà, très heureux de vous savoir que vous étiez là nombreux de suivre votre émission hein, et le bout des stars. Il y a le beau que maman Nicole Bakata vraiment. On était avec lui, on a commencé l'émission, on a préparé ensemble. Bon, mon étape Nyon Sondengeli, elle a commencé Bilo Rezaki à Mobesu, a préparé Ango à Lambi, Tolier, aujourd'hui déjà, Tossi ici. Merci à vous, la confiance, vous avez toujours votre chaîne Demel TV originale. Vous s'abonnez massivement pour que vous ayez des informations, des émissions qui toko, des luba qui toko, des films bientôt. Bon, vous avez un film à Kafou, car on a une émission à Bisso, car on a une chaîne à Bisso Demel TV originale. En tout cas, le repas est bon. Tolier qui toko. Il y a des commentaires là, je crois bien. Maman Titi Soga y fait sa biso opinion naie par rapport à goût ya bileyo ayoki opinion nanga de ma part en tout cas sur 100% na repesa Nicole atan 97 na longole ka 3% na biloko alambi na pesa 97% na longole ka 3% parce que nyon salambi bien les guim malambi kitoko quiche kitoko makayabu kitoko et puis foufou kitoko nyon c'est l'équipe bien. Merci à vous chers internautes. On a évité ceux qui y est mon repère aux opinions par rapport à Bilé né à Lambi à Copé Sabisso Yango, mais je tiens bon à vous remercier la confiance vous opé ça toujours à Bino Tonton Harvey Ancel à Bino Monsala. Merci à vous, je vous demande de vous abonner en cascade sur cette chaîne Demel TV originale pour que vous ratez l'information monter à Patouzi ko papa Nelisi ko Ziksa Bango, je sais qui pembeliser Bango tout quoi. Merci à toi Lily de moi depuis Suisse à toi, merci aussi à vous maman passé Françoise Vangou depuis Paris, Église La Flamme du Feu, merci à vous, merci aussi à mon vieux Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire. D'abord encore 3 fois parce que ça radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon thème maman aimé coucou moi ça mon coussé à tal au clin d'œil à vous. Merci aussi à Lolita Molosa, bébé Goût Nouvelle Énergie depuis Australie. Merci à Véronique Wassiang, à la patronne maman Mokondi. Véronique Wassiang, à clin d'œil à toi. Merci à Laurette Moupa la Tigresse, 10 à match. Laura, mon apopine à Bissomo, Laurette Moupa la Tigresse, 10 à match. Merci na batuto balinganga na baitu balinganga. Moi je vous aime beaucoup à tous les amis de Tonton Harvey. Je vous aime, je vous embrasse partout. Restez toujours branchés sur cette chaîne Demel TV originale pour que vous rattrapez des informations. Dans le biboui, les premier numéro, tu as un bel bon Nicole Bakata. Prochain numéro Ezali, Tourbanda Kozula bino ba artiste na bino ba différents artistes. O bino bolinganga, o bino bosepela na bango. Nyonso bokomona bango awa na émission na biso ya belubu et puis bokomona bango awa na ba film et puis bokomona bango awa na ba gag parce que projet ça vraiment moulayi to senga na nzambe abakisa toujours force mayele et puis moyen na et pas à notre DG pas à notre boss pour que tout eba ko réaliser ba projet na biso nyonso o tozanango. Je sais bien qu'avec Dieu tout est possible, donc nul n'est impossible. Et pas un Nzambe, et pas un Nzambe, ce sera vraiment kitoko maga, sinon ce sera vraiment malamo parce que Nzambe ndé mo bateli, Nzambe ndé mo bombi, Nzambe ndé mo pesi et mingi ya kolobezate beaucoup ba toujours na rozala toujours ah kota la pamba te ndingo tali au s'abonner. Maman Titi s'il vous plaît. Maman Titi, opinion non par rapport ya Bilé ndenge tolier et l'équipe ndenge nini yaka o pesa biso oyoki gu ndenge nini ndenge olie biloko eske ebongi to ebongi te bilé yango tolie vraiment tolie ensemble à Maman Titi et omoni biloko ndeni en tout cas biloko bimi kitoko makasi o aza mama loboko en tout cas dada penza lambi biloko kitoko makasi yo moko le o sentir ngana yoki nanga kuna ndenge nanga so ngana ba pe na ndenge na yo eske na ndenge no boyo yango soko moni mwana mwasi akumisi mwana mwasi moninga yo mwasi seke il y a quelque chose. Ah, ils ont la oui, oui, oui. Pour bien bon dimanche na passe. Ah, ton dimanche na passe. Au moins quand Dieu yo leki. Ah, il y a maman loboko. Parce qu'on dit on dit mi boué carré. Carré. Ça c'est bien Nicole. Par rapport à Lubu na moko lambi. Et l'équipe comment? Oh là.
Voilà. Il y a une côte claire on a biso par rapport à Lubu, au lié kitoko. Nani. Best. Et les guinéens, yo monde pour lier le bogo na oki ondeni. Est-ce que mutu asa teke loko ateze loko wana mabe akolobani akumisaka yango ezala bongo mutu azoteke loko nayebi ke eloko eza ya kotoboka koto donc olobani eloko eza kitoko eza bien mais eza nango mabe on se comprendre donc commentaire bino ne botie na sepeli mpo nga nakomibeta toloba kasi et Simbate. Mais en tout cas, moi ça beaucoup. Merci. Na moi bilo basane sili. José Tikalega nini, cameraman Tikaleni. Ai fait to filmer pe cameraman ngali. Aboyi. Abi amona ta bangi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot de la fin à fanatique non nyonso. Bon. Na lingi bino mingi. Po bino pe bolinganga mingi. Bole mangate, bo continuer à faire un conseil. Bozaka bino. Nzamba ibaka kozana bino azapena biso. Merci. Merci à vous aussi à Nicole Bakata, merci à vous tous chers internautes. Abonnez-vous pour que vous ratez l'information je suis là toujours. Merci à mon père que j'aime bien, papa Léon Lessaï. Merci à ma maman chérie, maman Mado Bonda. Merci à Prisca Lessaï, Solange Lessaï, Glodis Lessaï, Joël Lessaï. Bidonion son festival là je vois Iris le Padre, l'artiste. Je vois Bouka la star, ma Pendo la star, Mirella la star. Je vois la diva, je vois Shoria Senga, je vois Jube Flash, le capitaine, je vois Mandela, Jean et Longa Mama, je vois vraiment tous mes enfants du groupe Galaxy, Maman Fatou, Anacha, Maman Chevani, et Maman Nadine, Maman Fallon, vous êtes vraiment nombreux et Choupette, Nalingarabino Mingiba, Nangai. Bozalara Anna Motema, papa vous aime beaucoup. Evangel Shadrach Salomo, en tout cas Bino tout, par Coco, et Divine, Nalingi Bino Mingi. Boza toujours Anna, Boza toujours Anna, c'est un malam ou quoi. Bah projet c'est Belenza Memo Yebi Debi Pesu Cannabis, mais biso te baraté. Mais le coup là Yebi, te tiga nyos na mabogo nae, Yemora Kamabiso, maman Sola. Et Talara Abino, Maman Sola, Mandoki. Je vous aime beaucoup, portez-vous bien. Et puis on se retrouve au Mandoki. Ndoki, pas Ndoki, Ndoki. Ah, Ndoki. Ah, Ndoki, t'es barré à jouer Mikolo qui Ndoki. D'accord. Voilà, on vous dit déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Vous s'abonnez à la chaîne la biso Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube.